Kabila, nous avons le son de Joseph Kabila Kabange, nous avons le son de Joseph Désiré Mobutu, nous avons le son de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est chef de l'État. Le problème, on a notre frère, il est trahi par le comédien. Vraiment. Bangonde ba bengaki ba police pour ba yakukanga. Pour que ba se pesa bubuli yondela. Mais par rapport na kokanga mana yande konangai. Ezali dite yakanda ba kangie bien sûr na ndeko na biso bubuli yonde afundiye mais passage eza ba comédien de ba pesi. Mais j'ai des secrets. Oui. Ba comédie ba technicité ya kanda pour bazalité ya kanda oui ezalilité ya kanda zo volé nzamba zo ko tombola lité ya kanda abandi carrière na ye abundi bundi va passer de la fois il est sala ba blo na ye a garçon encouragé mais est-ce que yo muto kangiye to lo ba penano patangi ka kombo ezala ora makambuti muto akoza imerne za likolo asili ki alobi likambo eza par rapport ya problème. Bon, surtout les artistes et comédiens, beaucoup fidèles à combien? Tout l'année, maman chaque fois qui, maman chaque fois, papa nani, papa na biso pe autoké, papa kadiomba autokende, to et humilité, to ko perdre sous nani, pasteur Guy Mario, nasima pasteur Guy Mario, tout le monde est sous Diana Makila et tout re koza ende ya nani. Tout re on a bien muto kufa. Oh. Tout na ebi muto akufa muto na sima baliwa ba comédien o nga na ebi yo na dénonçara na émission ya Songolo Pakala Amiral na lobaka muto comédien moko kufa pe bomunde landani mais nzambe lola abimisi na poisse. Bonjour, bonsoir à tous chers abonnés de JK TV News de Makambobi, JK TV toujours l'icolo. Oh, merci à tout le monde. Bon, nous sommes à JK TV News, c'est votre animatrice Benitam Poudi, la perle entre mains du BM, BM, la mignon de la presse congolaise. Babi, l'enchaîne des accords, quoi, vous s'abonner massivement. Merci à ma maman chérie, maman Judith Kalanga, maman Yabane Belé, maman encore bien, maman Wasolana Bana vraiment. Donc, qui m'y vraiment, donc bien vraiment Zalaka. Vous s'abonner massivement. Merci à papa Thomas Libinza depuis Ikran, Béni Matondo depuis Ikran. Lélo, tous un artiste, un abisso comédien, artiste et comédien, Seth Bello, il y a groupe Sinark et pas président Caleb. Donc, tous un awa Lélo, c'est vraiment comme on est, et belé puis on est pe Kala, monsieur va éviter programme il y a Seth Bello, et ça n'ingini, va comprendre te programme il y a président Caleb, donc ma amener sur toi bango awa et pas ya artiste un Seth Bello. Bonjour artiste. Oui, bonjour grand journaliste madame Benita Pungi. Seth Bello moi me voici. L'Isinar que quoi? Qui m'aide par la grâce de Dieu. Bon mouvement. Oh, mouvement la biso Sinar qui c'est là toujours en forme. Pour biso aussi la raté hein. Babé Siga va sembler la roi des rois maître lycée de la tête aussi la raté. Tous en bonne forme vraiment toujours. Tous à l'école Siga botika biso Siga tous à là. Pour tout le monde mikolo Seth Bello azana tout le monde bagagi bo to comprendre te ils ont votre babenga babito éviter Seth Bello est-ce qu'azaka na Sinar ou pas? Non, Sinar que ça le rôle là n'a pas par exemple païen parce que Sinar est trop chrétien, trop spirituel. Sinar que ça le rôle label et ça ici ka o barté faut ba crier à na bango. Elle on a ba grand frère propre en sous le zolo. Asala makambo na ye na mikili total ba vidéo ni na ba Karim Mokonzi mais azaka mwana Sinar ba grand pote ba Duchesse ba Mamolopo mo biso Sinar de to évoluer Sinar kale ba kanga ba tuté surtout soza na makambo ngana ba gagi na ngeli kaka na chaîne ya Sinar télévision ba gagi na nga président pesa nga espace na lexa ba bloro na nga en même temps na kozwa ngo pe na olekisa na ba chaîne mususu mais nazaka mwana Sinar quoi. Donc ozaka na kati ndako. Ozaka na kati ndako na kati Sinar. Mais tout yoka dernièrement wa président Caleb azaki empoisonné. Na minute osiko to ebite ndenge ni ba misuto mone ba image ba cheki ba photo président Caleb ba kufi président Caleb boye. Ah oui là comme excusez-moi pour notre trop moins spirituel hein. Les malheurs atteignent souvent les gistes quoi. Vers Zamonto, Aza étoile, la lumière, faut bitumé Zalara.
il était empoisonné, mais na minute où il a fait grâce vers pepele en neige en Europe. C'est comme si na bino nde bozala on a bino artiste comme des bolingo vomezala ati pour domona ba liwa moko ezoya ba artiste comme ba okufa trop bino moko na bozana côté ba poison ka bino ba liwa bino dernièrement on a perdre artiste biso père munene artiste comédienne Diana Makila. Donc elle a que bolingo ezate bino na entre bino na bino ba artiste comédien bolingo vraiment ezate pour ça total même na matanga ya Diana Makila ils ont ba artiste belé pe ba ya quitté ba mona na eto benga mutu musubu apesi raison oh non ba wana kuna bakangana na o ba ko bakangana na o sko bino moko na kaka baliwa bino moko na ba poison et loko nino ezoleka na kati na bino mo ba artiste comédien. Ouais, merci madame Benita Mpungi. Mon kindoki est outil loin. Et à mutu musu na femme na bakangara chor 12 mois 13 minutes. Aïe on a art, aïe on a théâtre, à même kindoki na théâtre. Tandis que nous sommes les éducateurs de masse, toi bateau, toi sunga bateau. Mais mutema mabe comme ma case na théâtre pour moninga li moninga évoluer té. Ba roza la yo Benita ba benyo okene kop mo beye à travers cette belle na bi que ser na ngande ba senye kuna jouer asa musala na na fini yo pour na limite yo lia mo mutema be ske bandeli yo mo ba mbasu ba malade nzoko ba ser makila ser be nani otolo ba Diana Makila Diana za parmi bato ba encourager nga kota sinar non bato ba encourager kota sinar oui ye pena bisanga sinar kuna mamba bien zala kuna poto joie n'est pas ya grand pote Duce à l'époque quoi mais tout ça ni mukitera mukila ba problème yanga na mo pesa nzambe idée na opia nzambe idée ngam na opia nzambe idée na binzambe limu isano ka ngaro na okabu na limu ekaka po niveau mukilo ezo kendela ti o mona mko musuko o mona mutasali AVC na nzela sans que malade beta e siko eloko nino esala rabino na bongo eloko nino esala rabino bongo po soto zi artiste comédien ba kufide ya combien to landa mama chako kei mama chako papa nani papa na biso pe autoke papa Kadiomba autokende to humilité to yo ko perdre susu nani pasteur Guy Mario na sima pasteur Guy Mario to moni lisusu Diana Makila et turo ekoza ende ya nani turo ngala be mtu akufa oh turo na ebi mtu akufa mais kobetela mutu te secret ngana ya secret ezaka secret ya ngana yo na bato na biso oui mais non tant komone lelo te pona boba problème vous comprendre mutu akufa zali po omoni babi tango sa mabe ba ki mabe ilanda yo mutu mo ta sala mabe azwa bomengo akutana kana mabe mutu ana sima baliwa ba comédien o ngana ebio na denosaka na émission ya Songolo Pakala Amiral na lobaka mutu comédien moko kufa pe bomunde ilandani mais nzambe lola abimise na poisse non bino moko boyebi na bino mo boyeba na bino to sala kama beba je o muto sala biso eza boza mais balobi ke bino mo pe bo tambola bien te bino mo bo tambola bien te pe bo boza ba bikota kota mo boy non bokoti koto kotambola bien te c'est trop dit pesa mama wa nzambe poso totali bino ba jeune soto si ba jeune pe na boye boke o mo ke olingi mama moko boye yo jeune garçon ok au moins maman moko boye maman na osalela ot ok boye te na kota boye nga pe funa zana ne ser na ngai moni kobima na mama bible pekisa te ke mobile folinga mwasi azaka na se na yo biso tovanda na makomi okoza pe na mwasi na za mokolo na yo eza makambo ya vie mais kotamula na yo yo mondo oyebi so aza mwasi libala ebaki ya malédiction so aza kasi biso pe baza basa mabala wana mabe être pe ngwana mibali na bango pe bakosala bino bongo to basi bakutana makambo ebele wana mabe kobima na mwasi ya mutu mabe mais topekisi babolingo bato te so mutu alingani mama moko bosko to baka nzambe mabe te kake po tomona babebe bakokufa kuta asala lisumu te wana mama nkolo mawa na ye nde ayebi mais ça ba comédien te soki pa ba musicien pe ba kufara lutumba kufa biso to loba te so to bito landela ngo bien parce que loko oyo trop c'est trop ba tuna ba déclarer marai ya kufa to lobela vraiment trop c'est trop parce que artiste et comédien balandani marai za vie excusez-moi so to bito landeli ngo bien ba tuna ba lobela ngo trop
artiste et comédien trop c'est trop c'est trop. Yoka elo ezana nini? Non, bolingani te. Yoka mabe bandikala. Yo mona te tabule. Mais ya tout rondeleki. Yoka tabule na génération na Kofi. Tabule ba bo poni na ba comédien. Biso ko ba comédien ni to na base koleka. Yo so mona misa kufi ça. Boza base ke base mabe boza na mo. Tolobi base mabe te po eza bien ba vie na biso zo bonga to. Ezo mona na. Yo so mona déjà misisa kufi o chetondi. To joueur akufi o chetondi. To mona ki awawa na matanga ya Diana Makila. Na matanga Diana Makila awawa. Neti nga. Ponga na zaki na matanga Diana Makila. Depuis les jours où Diana Makila Koufaki, depuis la morgue à Saint-Joseph, toqué 50aire, tinandenge corps et bimaki et jour enterrement. Natika là mon bata Sinar qui était un groupe Sinar vraiment dans mon été. Non, moi ba groupe belé payate. Yango l'accès que bolingo ezate non bon pour mana bino na bino ma beza la matanga bato par rapport à Sinar. Kale ba benga on a téléphone belo ke matanga. Matanga ils ont sentiment moto. Babi les babi émotion âme sentiment ya moto âme à moto. Mutu ye mo ka sepela ko ke matanga e bon so diana ku fifuka na kendeka ndetinga na comportement ki ba matanga batu te on sait que yo pe mkolo ku fa ba ba te nga na ku fa te nga na netwa nga o mona liwana ngande peut-être dans un États-Unis qu'on a liwana yo yande est-ce que mais lobi lo mo a bien que so ki muto encourager au kota na Sinar eza ka Diana Makila te wana comme na cadre de reconnaissance ndena biser nanga mais eza obligatoire te qu'il tire peu photo longo na Congo muto so ki akufi eza obligatoire bo so na tante asa bozabi no so sala musala moko bien sûr to sala musala moko mais na so tante bo so supposé ya kufi nga na Egypte na yande bon so muta kufinde yo matanga nelingara ke na matanga ngaba awa balemba ke ba 23h mona ne ba ya ba omela likaya na matanga yo ba ngaka ipo na boli o mo ba beso to ba noko ba osala matanga ba to mo ba bêtise ya mama na yo ya nani ba tu bina ba mona bena to kufeli me yo ba tabaki na boli matanga ko yebo matanga esinima olinga mutu te mutu so ya matanga po tala ndenge nini mutu na liaki na tala ndenge nini ba bazo lela de tout nos cœurs, notre sœur Diana a serre na biso Sinar à tout le monde na lobi par rapport au biba Sinar ba était obligatoire te mais ce présent Caleb Azalaki a représenté Sinar qui ceux qui junior comme Azalaki atanga na yete parce que tout le baké sans souci groupe sans souci groupe Sinar qui groupe Elombe au moins que tout à l'heure en Chine et Simba te matanga eza bolingo ah ko faisant de konabino bolingo eza ko ka na koya na matanga te bolingo eba na mutu tanga za en vie faut la ça ba preuve d'amour la ça ba signe yo zeba ba kufa pour ba bolingo bon to loba ke lo mo awa ke bino ba makambozo ko mela bino ebele parce que boza to utaki mona awa ba DiCaprio ah balaki moi c'est DiCaprio balaki ya mikolo phénomène auto comprendre ngoti moi c'est DiCaprio za mukolo lelo yo Duce auti ko bala moi ça Duce aza mukolo elo nyezo sala bino bolanda nini bozolanda mbongo to bozolanda nini po yangwana babike yangwana ne mtu ezoboma kabino tro yangwana ne mtu ezobuka bino pena ne makasi mama pungi boskizenga batu babi langage na seti belo na chrétien na banga nzambe fort pasteur Flavien Mbuyamba. Mais je te dis vrai, la Bible n'a pas mentionné faut ba la moisi oyo azaleki Bible loba ngote Bible lobigara l'homme quittera son père sa mère s'attachera s'attachera ne peut être dans 95 s'attachera attends 85 non malédiction ni Bible lobela ngote Bible malédiction non Bible boine moi ça ya mutu bon ceux qui présent dans Ducha Bali moi ça za mukolo na étape sur 5 ans mabiniza est-ce que toto bota mwana baboti mwana ngo parti c'est comme si bolanda ne mbongo po abi olanda mbongo bi kete lokwa za bambongo na ebele non c'est la ka lokwa za ni mukolo na bambongo na ebele so atene ka mutu na sebo epanga la récupérer yangwana biloko na peu par intérêt bonga na olingo ndeti bona na lingio tantine Benita na lingio fona iba peke est-ce que Benita niveau de titre des années Benita sala copine Benita tout est comptara bo yo lingara mutu bilinga lingara po to lingara basi ya mikolo te mais ceux qui moi ça mukolo écouter na destinée na yo azana ba projet bien yo peke sa bato ba otala biso ana moi si na za mukolo na 10 yo peke sa ba libal non libala ya libala nde poli ba papa mikolo linga sko basi balinga basi bana mike wani bondima kasi nyonso eza akatiti
tant babike na basi na mibali soki toke na artiste comédien belé ba okufa pe yataka artiste comédien te ba jeune mingi ba okufa po nini mona abmena papa mo boy po nyala na mbongo abmena mama mo boy ala na mbongo donc ala ndani ka mbongo mais mbongo za suka te tango ke kuna boy mo ba bilo mo ya bien te oleki mbeka te so mama na zana ba kisi c'est tout à fait normal okufi mais so azani nzambe supposons le kaka bota boy maman asama na si femme ici c'est excusez-moi hein. Est-ce que je peux te gagner ami ngas ko Nathalie gauche Nathalie leki na Nathalie famille Kembas Nathalie mère abinanga c'est je suis orpheline je n'ai pas les hommes viens faire l'amour avec moi Nathalie nanga marié te maman na rosa mko na 3 ans ou 4 ans azama ida bien maman na robala. Merci beaucoup, merci à mon grand frère Trésor Poudi, Oli Poudi, Merlin Poudi, vraiment je vous aime bien. Tozoni mukie c'est belo. Lelo yo, elo comment ko na mato ya batu lokola. Donc ils ont fait ça passe. Et puis c'est passe vraiment la artiste comédien, quand la artiste était, puis c'est vraiment passe na moi batu belé dossier ya ndeko na biso pasteur lité ya kanda. Pasteur lité ya kanda lelo aza asimbami na leta. Eloko wana esala ndenge nini? Vraiment comme on dit on fait pas la fête lorsque ça bouge chez le voisin. L'été à Canada, garçon, mon babouni vina, nga ebe bana pas vina nga pasteur de la foi là-bas. Comme ça toi nga joie de pas mon douéri. Na insisté avant. Ba ba yebi set belo. J'ai cotisé ngité ba tout ba yebi. L'été à Canada abandi carrière na ye abundi bundi pas pasteur de la foi ti le la sala ba blo na ye. Ah garçon encouragé. Mais est-ce que yo muto kangi to lo ba penano. Patangi ka combo. Eza na makambuti mutakoza imer neza likolo siliki alobi likambo eza par rapport ya problème. Mais apparemment que azaki na raison neba misuba olobela nde to yoka kite azaki na raison mais makambo belé zo masko eloko ane bato belé pe ba comprendre ngote eloko nini o ya mabe sikoza nga na suko bachango yo lo kanga ba na ba prison kanga biso papa nanyo komone nani Boubou Liondela. Yo sa grand prêtre. Pour nous qui t'anifons sur ta théâtre, vraiment. Biso to bata théâtre mais sur ta set hein. Yo sa mutali kolo. Ta ori kito ikanga mwana bato abunda pe na famille na ye. Ya Boubou. Na bengo ta komba bengo ya Liondela. Boma moto bimisa yaya. Biloko wana za raté po lelo so betongo plus tard olingo poster na mboko to vanda to tête bi yem ta kangsa comédien boy. Oyo luka biso to ba comédien bo sela biso mo lo to rappelo ba biloko. Ya Bouboul, tika na oye. Retirer plainte abima comédien mboka. Ezaki na fikini, tu vas menacer awa. Ya on te na fikini awa au nom de l'ité à Kana, je suis artiste et comédien 7 du groupe Sinark. Botika l'ité à Kana. Pour ce qui était bo continuer bo biso comédien, on va marcher pour ça. On va faire un marche pour Bobisande on a biso, ce n'est pas bon. Pour m'datenga combo. Abika Boubou Liondela batuna yobo. Bokangi. Mais babi ke afingaki Boubou Liondela lobaki ba mabe non et on est sala ki bien te sala ki Boubou Liondela kanda po e komatina ba niveau wana alobi ke batuno wana sotiki moto betana aza mubaliti mama yo Boubou Liondela mama obengi bakangi Boubou Liondela tayo moko pe so no kangi bongo obike bibelo ba ini excusez na moi spirituel bibelo ba ini tomba baboyi eli nani musanza masala ifienza mabeni mususu baza so 300 na basa nani bafuka meli dia balte ça dit vous na so sali bo ebake ba 300 comédien mo na balobeli ete pour to redémarrer biso TVZ biso oui batika artiste abima Koffi Olomide yom to za tona Boubou Liondela boli ani batsaki madesu bo PC moral ba bimisa artiste bakangara ibikangela te sikonde tinde kwa na prison ati famille na bana bazali ya Boubou pardon vraiment ce conseil à Koffi qui te na bien ata waze quoi faut aider yo pour siko neti pona maintenant soana maramwane bandela kezaki na concert ya Fally Ipupa ezaki na concert ya Fally Ipupa et là on o Fally Ipupa ko sala parce que Fally Ipupa bazaka na Boubou Liondela nini ezanga ke Fally Ipupa réaction ya Fally Ipupa eza nini
po akobenga pe boye te tchana se boma moto wana petit na yo wana boye wana mwana mai oyi na Congo soto likamba fali Congolais ne so banga raté likamba fali yo beta masola fali akanga yo fali bakina na ba vitesse te fali te yaza wana lokwa ndenge nini tolobeli na sens nini po bato bele ba otuna ezalaki na concert à Fali et pourquoi pas Fali intervenir non Fali aza trop bis aza trop charge yo Fali so assisi concert na Congo lobby aza na Guinée omo ba Fali baza koza na Guinée za problème te mutu pa koza musika bengi te wana na part na ngai lokwa yaki na nini na ngai na concert na ngai mone lokwa sala maki dossier za bien arotike pe bongo te po aza artiste na e Fali po para na bien masola ba Fali ba faire tolobela ngo trop pété poani ba ba mise ba tolobela bango trop té tolobela parce que ndeko na bino moko na artiste comédien soki lelo yo aza esika wana ya passe eza parce que ayaki na concert ya Fali Pouba tolobela ngo déjà papa Boubou Liondela yo ki na déjà pona ndeko Fali to kokota ba détail te po munoko ekobeta libaku Fali obeta libaku boyo kango pa ndi bakanga Karim Mokonzi ti kanga na vana nga po na otenga maswaza mise munena moka sadi mamu ya salaka ta salio mabe bola moleke bele totika Fali totika ba musicien to betaka liso pa Boubou Liondela bimisela biso ndeko na biso po to marcher te po to donc soki lelo ke lité ya kanda za libanda te marche salama to ça marche de santé et marche de nini bon ça marche pas bimisa lité ya kanda ndeko na biso oui oh biso nde bandeko na ye mais babi ke bino pe mbangele kimingi bolo baka bo contrôler te non ko loba ka ebele oloba makama mususu esengi te ki oloba yangwana ezo mimanga bino ba place à passer ndeko na biso nani kombo ekimi o bazo samba na papa Masumu Los Sanzo non ndeko na biso Los Sanzo bonjour président Los Sanzo ton artiste est 7 belo ya na ebisa bango ke to entrer papa ko sa ta entrer pour biso to za na biso na sima ya papa na biso papa Los Sanzo ko samba na to longa kaka papa Masumu aote ko funda bazo samba non esilite na ndeko na biso Los Sanzo omoni te ke bino na bino ka bolingo ezate elo mo boye mukie boluka ka bo mema na ba justice bo mema na boye bo mema na boye tozwi yango na loba papa Los Sanzo bazo samba na papa Masumu elo nini esila te filma Jeze bandesila pepe kala yemba ngo bafungula biso miso tina génération future liboso Congolais azaki miso flou comédien miso flou ba papa na biso Los Sanzo ba fungula biso ko génération lelo to bato yo il faut to appuyer bango po ba kosi biso trop yo ni mage un comédien artiste comédien abotama pauvre akoli pauvre akufi pauvre azo senga comédien yo somona Jackie Chang beta matolo to chigno ça beta matolo mais biso Congolais comédien so azo bato mo kima ayo senga nazate ba monde ba remarquer que c'est pour cela ba papa na biso ba Los Sanzo ba ye ba papa Masumu pardon cette fois-ci génération sur le fond misu botika qui tu wana pe ba tunsu pe bazwa papa Masumu na film La vie est belle tout le monde na film La vie est belle ata yo moko wemba utakufi mutu utanganza mama mukila tiki mukila ngo papa CD poste biso pe ba 7 be to na posa lobby pe bana biso batala musala papa salaka siko ngana ola sabana ngani Congo ba artiste ba ko papa lo amboka mda tonga immeuble pe ya forma kala comédien nino so mona tonga ta moi atanda ka sama bele ya comédien tozo souffrir ba papa na biso Los Sanzo faut betela bon maboko félicitations biso toza wana biso toza wana ensemble tokende tina suka tokwesa pa Masumu kama loba na oyebisa yo Joseph Kabila akwea mukonzi ya munene kuto akokwea na loyengete matika poste bongo yo obandi na La vie est belle ozaki figura oyetile génération lelo papa Masumu mes respects tika pene bonga bon kotika ebonga ye aza président kotika ebonga za ka vote donc faut pas voter après vote si oyo eza nini tant on loba ke ba artiste et comédien c'est comme si ba artiste et comédien bozalaka on dirait considérant ka bino vraiment té na mboka na biso c'est comme si considération na vraiment ezala raté considération bon so totali
nani lité ya kanda koto bakangi hôtel koto papa Losanzo bazo samba na président Masumu bino na bino poto na poto donc bozo koti saka ya mabe na kata mabe bolingo ezati nene so tali source ce to baneli bango ba tête bana bolingo te yango kititi na set c'est pour cela ba tolongola no ba tête wa ba papa Masumu balongwe ba massas de Brené balongwe ba toi tout ba likolo to changer génération moi so to changer génération et kitati na biso pe le théâtre comme à valoriser est-ce que bike muso avant ndiana kita bokonzi oyebi pona longo ezaka pasi aotala ka te akoti boyoner tango akota boye ba telemi ba betelemi maboko akoti boye mutu atelemi omona ke te ngale fasa bazo honorer nga boye na longo na céder place o yosko yebisa bato wana roi David kuta longwa Roi David alongwa, Salomon alongwa. Siko yona nango nganzama yo botama mukonzi. Mama na botana mukila sala ko mukonzi. Okuta na mukili tika ngo baninga bazwa. Ndetinga 7 na ba rêve na ba passeport eza nako ke pe na ministère en affaires étrangères na ju visa facile na ke pe Europe na tourner na zongi mais ba procéder to sa ondeni. Po moko na biso ba biso soka ba comédie ba ota de ba tête na biso de ba pesa image mobo de ya miibi. Nga sona ke bamona ka oyo kira miibi yango ba papa na biso ba papa Losanjo ba fandi sa pena tempo toye ba table ronde de Salamaka so table ronde de théâtre isato et na Congo to salango théâtre Congo doit changer ba Niger ba rôle ka biso te biso to payer e bana théâtre na Afrique mais tande to mais ba bi place ana pe bataka mutu mo ezaki aza moi bo aza atangi pe mingi babi ke ba artiste comédien vraiment non bino classe vraiment et bolinga maramana te bolinga ngote babi mingi ba kotile ba komo sa ba théâtre o kaka wana tanga na écouter so bato atanga na théâtre bato atanga ba ebele les présents na Caleb a licencié en économie bato maile toza ebele ba duche ba zebele ba bobo manoka ba comédien batanga ka yo asi théâtre musa bazoba comédien faut un homme ailleurs pour jouer au incarner rôle faut que na ndeti nga na china nous aura les premiers ndena bo na nous aura les premiers ba les deuxième ba collègue na tout autant ba université ba biso ba talanga ba partout dans le monde ba Théo Karafuka ba professeur nanga biso ba comédien to ba tamayele oh mona. Maman, merci beaucoup, merci artiste Setibelo, merci à maman Judith Kalanga, merci bébé Marina Miradi, artiste Setibelo, toujours qui est déjà presque à la fin émission à Bisso. Groupe c'est surtout un programme il y a groupe il y a Sinark, Yomokopé, tu évites tout le monde moi bagag moi besoin les calés moi bagag moi besoin les cas. Groupe c'est programme tu es bas. Pourquoi mes amis n'ont pas oublié que le président a été président à Poto, mais santé psycho déjà ça va malgré, mais ça va déjà. Tout le programme mes amis n'ont pas travaillé programme Zara qui tout ça. Toi, chaque lundi, na une de trois, chaque lundi, se répétera une fois dans la semaine. Chaque lundi, une de trois, 12 heures, tu bandit travail, 18 heures prière, 1 heure du temps, 19 heures aussi ici. Tout ça, na la chaîne na bisora RTGA chaque jeudi, na 20h30, rediffusion dimanche na 8h. À part ça, film na bisora sike uti ko bima, comme on a Kisi. Et ça na Kisi na YouTube, tu jouer bagarde oyo bakufaka wana na bacoton batufana biso baomona bagagi nanga batutu balinga Setibelo bagagi nanga ezoleka na Sinar télévision pas président Caleb en même temps chaîne YouTube nanga pe ezali bo s'abonner poto na kini bo s'abonner bo mona ba œuvre nanga bambote ka ebele na batutu baolanda biso na pesi mbote ya mingi na madame Roule Mapendo Esther. Madame Roule Mapendo Esther. Madame Roule Mapendo Esther. Ye azana onje na Kitambo Telema. Kitambo Telema. Madame Roule Mapendo Esther. Kitambo Telema. Kuna peneza pona bana Kitambo to lamuka. Biso bikolo biso to nouvelle génération. Biso to nouvelle génération. Bana Kitambo Telema. Kitambo Telema. Mama Roule Mapendo Esther na peso mbote na pesi mbote na madame Florette Mawala. Ya papa Testi Matingo. Goshen Group, Madame Minene Zali, avait aidé nous faire les exploits. Madame Florette Mawala, Papa Testi Matingo, Setibelo, Goshen Group toujours ensemble. Na pesimote na venangaye.
Biso de 5e génération. Génération oyo biso ba set belo. Changement. Yango esenga ba papa na biso Los Angeles ba coacher biso ebele. Mbote ebele na maître Pijo. Maître Piro Ikwa Mboyo. Maître Piro Ikwa Mboyo, avocat du peuple. Petit frère propre. Il y a John Kamima l'avocat. Petit frère né propre. Maître Piro Ikwa Mboyo, avocat du peuple. Maman poto ça moi bref na pesi mote na grand prêtre mon à Londres. Babi bilamba propre bogara soin Didi Ilunga. Didi Ilunga na poto mon na poto tongo. Mon à Londres pina ya tongo. Didi Ilunga. DFB London. Kuna bena nyonso lola na lola propre donc babinza balinga rasalite tinza balinga propre soki teme tuna grand cameraman junior oyebisa yo Didi Ilunga DFB fashion ça dit bilamba propre ngola tabia na Londres na eyeba na place wana DFB fashion DFB London fashion chez maman papa na grand prêtre Didi Ilunga bref pour nous avoir rapide, Nicolas de London, Neymar de la presse, Nicolas London, Neymar de la presse, honorable Tingi Pouloulou, petit no set belo, madame honorable Tingi Pouloulou, honorable Tingi Pouloulou, abondi trop, ba nouvelle génération, honorable Tingi Pouloulou, babi Tingi TV. Abondi trop fait na biso wana. Yo pena vanda na ngwende na. Madame Denzankulu. Madame Denzankulu Nzamba Loposo. Poto chité maman. Nali na ipsara bato. Moi li solo osekisa te. Bolingi te. Te moi li solo osekisa na pesa la moi bien moi 2 minutes wana osekisa ta moi bato. Moi bato pe ba sekata moi moke ça la rata moi bien. Ouais. C'est bon, merci beaucoup. Na okumisara Nzambe Nzamba malamu Batu basekenga trop na quartier. Oh c'est belo tu es âgé ti lelo chez les parents. Oh au moins dans le kababenga abakouk. C'est-à-dire abakouk il va monter comme âgé chez les parents. Ah, ça me faisait souci. Ah mon roi, mon Dieu, pourquoi tu m'as saboté comme Job? Pourquoi tu m'as saboté? Na continue va prier à si femme ici. Et raté. Na continue va prier à fois na se raté. Na celle va featuring pastoral. Na sangsi pasteur ou allo pasteur muku na ba sali featuring na prière na rapokara ba longa ngai molimo ya umela chez les parents. Oui que nzamba ki lo sambo. Ya solo. Longo chez les parents. Siko komi wa. Ah. Na komi et pas ya petite sœur. Oh longa te. Merci Nzambe pour longa pas parents. Non mais pas petite sœur. Maman, c'est belo DFB fashion. Ouais mais ça lit bien vraiment na bonyo so ba Hollande biso vraiment partout dans le monde et c'est nga moi ko seka malgré moi ba kamboze belé lilo ba suka c'est belo to ko lobela papa na biso ndeko na biso to senga pardon artiste c'est belo sengi pardon aina beskiz na ye et pas ya Boubou Liondela papa limbisa Pour Boubou Liondela mon nom est sérieux limbisa Boubou Liondela pour mon nom est sérieux Teska na kei landela ngai maman s'il vous plaît 1 minute au côté Boubou Liondela mon nom est sérieux Teska Boubou Liondela to na kei yoga Teska na kei Boubou Liondela n'était pas grand prêtre papa na biso papa Los Angeles à propos de konangai lité ya kanda tesika na ye osengela lité ya kanda azaka ndeko na biso lité ya kanda azaka ndeko na biso malimbisa papa Los Angeles zawa tozawa papa Los Angeles moi liloba pona ndeko na biso lité ya kanda lelo aza na esika pasi okoloba nini pona papa Boubou Liondela. Bon d'abord je suis désolé mbote na balandinyo so bazo landangai na kati ya continent. Nous sommes des éducateurs, toi on a frontière, nous sommes des artistes et comédiens en tant qu'éducateurs de la masse et leaders d'opinion. Je salue tous les fans à travers l'univers. C'est votre humble serviteur, artiste et comédien, cinéaste congolais dénommé Maman Anosanjo en personne. Je réponds au nom de Bayolo Bolaza Marius. Je suis coordonnateur général de la Pakosiko. Notre devise, c'est Pakosiko amour du prochain, Pakosiko intérêt général. Quand des collègues artistes et comédiens, artistes de décennie, c'est bello. Nous sommes de 5e génération. Nous allons défendre le théâtre congolais, surtout le droit d'auteur.
Pour na collègue na biso oyo bafundaki na opérateur économique congolais patron Boubou Yondela naebi que c'est un parent c'est un artiste aussi parce que il est né artiste. Ce qu'on dit Boubou Yondela c'est un homme culturel. Bon, problème n'engage même l'ité à Kananinga Zawana. J'ai beaucoup de choses à dire, mais j'ai des réserves. Mais boye bi que maman nous sanzo, naza na dossier nazo sambanano. Na lobaki c'est l'avocat nanga que j'ai salé en passant. Maître Magui Makese, avocat international, avocat de carrière. Sans Magui Makese, baebi Magui Makese, ce gazanani, aza parmi ba avocat renommé na mboka o ba défendaka biso bato yo, balobi bato yase. Nzambe asalaka toujours na bato kaka yase. Papa, excuse maman na bete loro moko par rapport na kokangama na yandeko nangai. Ezali dite yakanda bakangie bien sûr na ndeko na biso Boubou Yonde afundiye mais passage eza ba comédien de ba pesi. Mais j'ai des secrets. Oui. Ba comédien ba technicité yakanda. Pour bazalité yakanda oui. Ezali lité yakanda zo volé nzamba zo ko tombola lité yakanda. Petit avec bazo mata, ba 7 belo bazo kende. Ba maman no sando ma papu. Bon mikolo ba obenga biso 5e génération do biso to ba mpongo. Tozo préparer le rêve te. Et reto 5 lipanda ba olinga ko pesa te. Biso moto lingi to boto l'indépendance wala. Tozo ko boto la lipanda. Et pona ko lobake, nous avons le son de Kimbamvita. Nous avons le son de Papa Simo Kimba. Nous avons le son de Mouzé Roi Désiré Kabila. Nous avons le son de Joseph Kabila Kabange, nous avons le son de Joseph Désiré Mobutu, nous avons le son de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en tant que chef de l'État. Le problème, notre frère il est trahi par le comédien. Vraiment. Bangonde ba bengaki ba police pour ba ya kokanga. Pour que ba se paye ça Boubou Yondela. Mais la guerre c'est la langue populaire. Vraiment. Parce que gardien, il y a jeunesse, il y a théâtre congolais, n'a toujours permanent. Na réalité. Parce que bazwaki loko la kaka ba humilier ba écraser ba kasaka nazaka loko la bango na loko la bango te ba kui ko zalende bazal nde moko mengai na lolingi nanga papa na miso nzambe moi lilo bakasi pa ya ndeko na biso papa na biso Boubou Yondela mama makambeza na l'état biso to ba révolutionnaire biso makambeza na l'état nazana ba réserve ndeko na biso wana zaki invité na concert à Fali. Ayaki te pour ba aluka succès non, il était invité. Mais sécurité respectée y était. Ce n'est pas dit ce qui fait à la grand frère ngai Fali Poupa. Et la réalité nous sommes des artistes. Pour monsieur bato monsieur ba sa confusion ça dit que pour être artiste il faut zaka musicien non. Au contraire, dans le monde entier, c'est qui est le millionnaire, c'est le comédien, qui est le musicien. Ah ouais, on a respecté les comédiens, mais les rassonner. Vraiment. Les rassonner. La culture, c'est pas parti, c'est mon musicien. Vraiment. Mais j'ai toujours des réserves. Merci beaucoup. Si ça n'a pas de problème, on a Massoum de Brédé parce que Yesu a ébi Massoum bien. Yesu a Massoum, mais Ayaki pour la bateau Massoum. Ça dit qu'il faut battre tout le Massoum. Batika Massoum pour Bamona Bokonzalo. Amen. Merci beaucoup. Merci. Boubou Yondela. Donc, Naebi Sekaka, la guerre c'est la langue populaire. Merci beaucoup, merci c'est Bello. Merci vraiment comme on a sous émission Nabiso. Donc merci à tout le monde, merci à les intellos de YouTube. Ah ma chérie Eden, que j'aime beaucoup, les intellos de YouTube toujours licolo. Toujours toza licolo. Ah maman j'ai dit kalanga, ma maman chérie, maman elingara mingi vraiment, maman dara awa donc yanga moko. Non ya mututé. Merci beaucoup na ba nyonso balingaka nga ba nyonso balingaka JK TV News donc tout le monde bosé belé vraiment ba abonné ba étoile ya JK TV News donc Sabino Mobulu Sabino vraiment nga non kokate donc bino faut bozala ka wana ba appel na bino ba message na bino ba encouragement na bino nyonso vraiment et ça la biso vraiment bien vraiment makasi na bo sanité famille Kikila famille Mundele famille Poudi Mobimba mon papa Jupe Poudi papa yanga papa yo donc asala ke pour mon BM lelo boé et ça donc na lele il y a trop vraiment na bo sanité caméraman il y a sol
na bomo na be mitinga ngela donc moi za simana et mta sala pena ke po be mazala ingénieur junior ingénieur junior il y a bien kaé maboko trépied misapi licencié. Donc merci beaucoup pour s'abonner massivement pour s'abonner massivement. Papa Boubou Lionel là vraiment boma moto tchana c wana mutunao tchana c boma moto parce que c'est comme des babi ba ko marcher ce qui était à kanda abimité. Merci beaucoup. To sukara la marche té. Cette belle yo senga na pardon. Mais biso toi ba leader. Papa no santalo biso to sukara la marche té. Biso toi na état de droit. Biso toi na avocat eza Yesu roi de roi. Aza opérateur économique. Ce qui est là comme na mbonga za langeza biso ba. Bon, pour na koloba na mukuse que la langue sera longue et populaire. Hein? Donc bitumba oyo il faut pas que la bino boko moment na biso to komi lokola jouer to komi lokola balle olalo la muki posa kombo na yo yambala oyo commandant suprême Azali chef de l'État Fatih Beto akokota makambo donc c'est que